Bonjour, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue, bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officielle. Bienvenue à Balandino Soyakala. Bienvenue à Baonyo Soyasika. Kande na lobaka na bino toujours et encore. Boyei malamu na chaîne Abiso Inès NM officielle. En tout cas, la famille, ceux qui ont baladi bosso et ça n'est que non, oya kokota na chaîne Abiso Inès NM officielle. Quand tu es nango na osenga s'abonner massivement. Tango zo s'abonner ka bongo ko bossa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officiel akobando tiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Vous informer c'est notre devoir, oui bien sûr, et ça toujours et encore devoir na biso auto boya te to kotikala pe ko wanga na te. Poto yebike ezalaka toujours et encore kusala na biso. Bande konanga chez Inès NM officiel toyaka toujours kobeta matolo ya batu, toyaka toujours kotonga, toyaka toujours kande boyebi kopesa ba information, poto yebike eza par ya musala na biso. Lelo toye na dossier ya JB Mpia na bande konanga, toye awa na makambo kande boyebi bino moko. Makambo JB Mpia na et Vital Kamerhe. Oye salamaki na fête ya Daïda. Tomoni la plupart surtout ya bato baye ko benga mama Étoiline, mama Inès NM officiel balobi mama Inès yo vandi kuna okotelaka mingi jibe mais bomoni makambo soni jiba sali la famille. Naza ana ba audio ya bandeko mususu ndenge bautaki koloba ndenge pe bazoloba kande na yotuko yebisa bino na kotiela nyonso awa bokoyoka bino moko ekozala te ke nonga mtu na lobaki parce que nga na lobi na ngate na beti pe lisolo te soki mokili lobi mama Inès NM officiel yepe akoya koloba bato lobi kande boyoki bino moko nazotiela bino ba audio avant na tia audio wana la famille na kolingana no koloba na o etali makambo ka ndenge JB Mpia na ayaki kokutana na Vital Kamerhe. JB Mpia na aza mutu moko aza na esprit makasi eza mabilo mususu photo yebisaka bino. JB Mpia naza neti mutu nyonso tu. Eza na bato mosusu bango soki akabwani na mwasi bolingo eza kaka matakita ata soki mwasi wana bali ye akozalaka na bolingo ata soki ye kuto si abali azosekapelaka azosereferaka toujours na mwasi akala. Mais ce n'est pas le cas avec JB Mpia na. Quand ndenge toyebaka biso nyonso eza na adage moko yebisaka biso ke soki mbo alie asanzi biloko wana mbo akotikala kozongela ngo te. JB Mpia na aza mutu moko alia eloko soki asanzi pona ye c'est fini akozala lisusu na petit akodiaka eloko wana te. Soki mutu mosusu alingi alia yango ezo dépendre na mutu wana. Alors oyo esalamaki na fête ya Daïda JB Mpia na Vital Kamerhe bayaki kokutana bapesani bambote basimbani eza signe moko ya makasi ya kozala civilisé. Parce que bato o baza civilisé bayebaka ndeni na otraiter ba makambo na bango surtout soki ba makambo wana eza ke bana baza na kati toyebaka toujours ndenge nini ya koyeba kotraiter ba makambo pona intérêt bana. Présence déjà ya Vital Kamerhe na fête ya Daïda eza présence moko ezaki nécessaire. Pourquoi je dis ça? JB Mpia na Amida Shatir bakabwana kala ti Amida Shatir akota na ndako Didi Kinwani aomela kuna te mbala moko toyaki komona déjà avant babala na Vital Kamerhe azaki déjà na relation amoureuse na Vital Kamerhe oyo yaki nanu koumela et puis yaki kosala ke bango mibale bayaki kobalana na kobalana wana en tant qu'une mère ozana bana bien que papa na bango azali représenter bana wana epa ya mobali représenter pe mobali epa ya bana ce qui fera déjà que bana bakomi automatiquement bana ya mobali ozo bala mobali na yo akomi pe papa ya bana na yo. C'est comme ça. Donc na libala Daïda c'était vraiment important Vital Kamerhe aza papa na bango biologique te mais aza mobali ya mama na bango ce qui est normal il fallait azala sikoyo tango azalaki wana réaction ya bango mibale baza mikolo JB Mpia na Vital Kamerhe kande bomoni yango eza réaction moko il fallait esalema bato mosusu o ba raisonnaka te ba réfléchiraka te yango bozomona bazoloba ke non
basala nini jibe mpiana efala sala charisme asala ki charisme te bolingaki jibe mpiana abunda ka babino oyo soki jibe mpiana betaki Vital Kamerhe kara bolingaki boloba jibe mpiana za sans esprit bolingaki boloba bongo bolingaki penza boloba ke non jibe mpiana aza sans esprit tala kutu ye wana asaleli ki esprit na ye wana alakisi ke il est mature ye wana alakisi ke non toza na temps kobunda te tobunda nini mwasi wana azalaka lisusu na motema na nga te azalaki mwasi na nga me tokabwana tokobunda nini toza baenemi te yango wana bomonaki apesaki Vital Kamerhe bambote sans plus tarder plutôt bolanda nanu baréaction bandeko na biso mosusu nazozonga na nga nsima mpona komika kocontinue mwa analyse na biso. Il est déçu batali bweme eza makambo ya bato baokota te atali babi quelle humiliation. Beaucoup de Congolais c'est pas une image wanate. Alors on va pas venir dans le média faire semblant de dire que oui félicitations elle a réuni bamiba liboye kuna liba laissé koufate te caméra montia jibe passe baza bambanda confirmé pour wenge woman ataka jibe laissez les morts enterrer les morts me taper ça caille financièrement force. Vous parlez de quoi? Je vais faire monter que des papas s'ils veulent dire quelque chose, mais image wana j'ai pris pour notre star Jibe Mpiana niveau oyo ba memie na sa mai te balou ba fait quelque chose. Bobotana sirène des eaux. Banana bino baza ba uti na trai ya vraie sirène ya ba hindou. Faites l'effort. Voyez hein. Moi je suis parti mais habité soya ba papa mutumo koki koloba. Mon Vital Kamerhe aki ko pesa imbo te pa betaye. Ye papa chéri. Ezalaka. Wenge asopa. Jibe Mpiana mokonzi ya ba wenge souverain premier sultani. Salvatore de la patria. Vrai noko ya noko atimba na 1. Akoma na 1. Bolinga Saniel ba Vital Kamerhe longwa. Ozwa mwasi na maboko na nga. Pona mbongo na yo. Na obotoli yo fortune. Nana reketa na minute. C'est papa chéri vit très bien. Ok. Non, non, arrête na minute. Est-ce que moi ça va s'appeler na kinwani? Non, solo na ninga fote. Papa chéri panda achaka dili kinwani ria ya toleka. Ozinga moi sinanga problème ezate. Nga na ozoyo bo mengo o moi sinanga landa. Abenda makambo, abenda okokufa mabe omoni posona nzoto. Nambebu na yo ezaloka mokonga. Konga mbiso mokonga Kamerhe abimana leki na ye mwasi ya José Makila bala leki ya Kamerhe azalaka rwandaise Kamerhe abimana leki na ye po epa ba rwandaise andenge wana babimaka na bango na bango akenda kobima Kamerhe anyata plan Kamerhe autobala lisusu mwana 17 ans ala basimi balateli bango na bapartement comme ne Zizel Kamerhe merci na bandeko na ngai ya INC parti ya bakolabo mais merci na ndenge bokomo informer biso to dénoncer balobi wayambo tolembi moto wana mwana ya Kamerhe alafandaka pa Jibe mais ntango so avandi kuna mwana Jibe abimelake na string to ayebisi mama ne na kosani taba na pondu mboloko na lion na kosani c'est ça yango toleki ya tolobaki tozomona ba mama moko akala bapakolaka Ascenso Savo Rewar Rexona Savo Suringi ba mama akala humiliation mobile ça la passe to boti bana mibali. Allô, bonjour. Bonjour, Maman Congo, boni. Bien, papa.
Mama Kongo Mambozolo ba oza na raison makasi. Bato ba kotela jibe na loyengi. Talaka na feti wana. Amida omo pia kamere ba biz akata feti. Azole sa kamere est-ce si talongo mona azole sa kamere gâteau na feti wana. Jiba zo mona. Ya jiba bimi yuma. Ye jiba da na mwasi ni wana point ba kutse bona amida te. Mwasa da kiana point kutse bona amida te. Amida olingati. Mais yo jibe kamere ko mosi mutina lipika do ki tse esprit. Mona wenye ndeni. Jiba de esprit te. Jibe elo yo se lokoso ya mbongo. Lokoso ya mbongo ndelo boma jibe. Wa sabe to akumisiana ya se esprit ya ki yuma. Ngaso na kabone mama Kongo na ko mona mbala. Ata de se ba neto botati. Mobala na boso na niko gazo secret. Pour ça portrait to ba gazo na Brésil. Secret. Mais jibe do ndima. Donc ala bena yuma ya yuma numéro 00. Ezalaka te. Na feti wana amida do pia kamera babez, odi bomba balani. Ape ba bizu. Azoli sa kamera gâteau, asimi gâteau azoli sa kamera. Yo jibo do talaka. Après kamera ya bazoli simona lipeka. Donc pour simona lipeka ba okitso esprit. Mbana no simona lipeka. Azobu ya omo ndeti loko te. Donc jibe bena mama na zoba mama na yuma. Dans ce to le côté na biso bien grand esprit na wenge wana ezaki na ngowera. Jiba za esprit te. Jiba za esprit atamu mama Kongo na zo oya soni. Eza pena soni na nenga mwa mobali za soni. Même ngana okima wa papa atakutu bosala rabiso ba mabe ngo bozula rabiso ba mbanda mais humiliation mwana mobali sala ka pasi papa. En plus star, un homme connu, hein, un étranger le la caméra. Aye ko kiti sobwe na feti ya mwana no moko. Mbila bela emba mbanda za lese mbanda ki. Okokufa mabe omoni posona nzoto. Nambebu na yo ezaloka mokonga. Konga mbiso mokonga. Kamere abimana leki na ye. Mwasi ya José Makila. José Makila bala leki ya kamera za la rwandaise. Kamere abimana leki na ye. Pepa ba rwandaise andengona. Babima kana bango na bango. Akena ko bima kamere anyata plan. Kamera utobala lisusu. Moi, on a 17 ans. À la base, il a un appartement. Comme on est Zizel. Kamere, merci d'avoir décollé à INC. Parti à Bakolabo, mais merci. Nous beaucoup informé, biso, to dénoncé. Balobi Wayambo, to lembi motoana. Moi, on a caméra, la bande n'a pas JB. Mais tant que ça, avant de kuna, moi, on a JB, abimé la kena string. Ebsi maman n'est pas rosani. Taba na Pondu, Mboloko na Lyon, na Rosani. C'est ça, il y a tout le qui a tout le baquet. Tout le monde a maman moko a kara. Papa kolaka. Aspeso. Savo rewar Rexona. Savo Suringi. Ba maman kara. Voilà. Biso moko touti kolanda awa touti koyoka. Yango na ebisaka bino toujours éducation de base ezalaka vraiment nécessaire et important. Na mokili ya lelo soki oza na éducation de base te yango esalaka pasi. Bomoni bo comprendre Jibe Mpiana. Ole boya kofinga aza un homme civilisé azo saler la paix intelligence na ye. Selon moi, selon ngai, selon analyse nanga ono koloba ezake atanga na côté ya Jibe Mpiana soki nazaki na place ya Jibe Mpiana et réaction oya sali ngapi na ningaki na salango po soki okabani na mutu ondimi ko kabwana cela veut dire que boningo eza lisusu te bosilani et surtout soki mutu ashponi na enzela na ye asala ozaki na mobali moko songolo pakata eye ko sala ke mobali wana bokabwani mobali ake ko bala cela veut dire que ozaka lisusu na motema na ye aponi na ye azala na mutu mosusu aponi na mutu mosusu. Ce que tu peux faire de ton côté, c'est de refaire ta vie. Osa la vie na yo bossa na yepe. C'est comme ça. Jibe Mpiana lingaki Amida Shatir. Mais yeko sala ke bolingo entre bango na bango koyoka ezalaki lisusu te. Bokoki kolingana mais soki koyoka neza lisusu te osima nango te. Bobandaka ka koswana na koswana. Alors mutu na mutu apona nzela na ye. Amida Shatir libala ya Vital Kamerhe. Eza libala liboso te. Eza kutu libala ya mibale. Et si on landeli bien,
avant kota tina ba Didi Kinwani avant bala na tina ba Vital Kamerhe to yebite suki ko teki na ba relation mosusu ya batu mosusu oto tikala ko yebate mosusu tikala ko simba na ngote. Alors ce qui est normal, Vital Kamerhe na Amida Shatir bazana bango na ndako libala. Sikoyo, Jibin Piana akende osala zuwa nini? Jibin Piana akende kobeta kara ya na Vital Kamerhe ya nini? Hein? Et aussi une chose à savoir. Vital Kamerhe atikala kobanda kobima na Amida Shatir na ndako libala. Tango Amida Shatir azalaki bongo mwasi ya Jibin Piana, batikala kobanda kobima ensemble te. Donc Vital Kamerhe ayaki kobala Amida Shatir nangonga pe na moment oyo amona kike Amida Shatir akomaki libre. Yango babala naki. Mais ce que ça te que non, peut-être Vital Kamerhe abetaki nde Jibin Piana musinzo wana tongaki toloba histoire mosusu. Mais Jibin Piana na Vital Kamerhe ba ozala ba ennemi te, batikala ko welela eloko te. Nga na lie na tondi na sanzi yo ye olie biloko onga na sanzi sikoyo. Ata bino moko boko ya koloba ke non Jibin Piana za sans esprit. Jibin Piana za na esprit aza mutu moko charisme, aza pe mutu moko azo salela maturité na ye. C'est comme ça. Bino bantu bozo loba la famille mosusu boka musaranga. Yango boyaka kokomela biso na ba commentaire awa ke non bino bosala ka banalise moko bidon. Bino bozala ka mayele te. Moi je comprends aujourd'hui que bino nde bozala ka mayele te. Eza bongo pour soki mutu oza penza mayele. Na dossier oya Jibin Piana na Vital Kamerhe eza makambo moko tukuku te ke non to vandela ngo to bandobeta ba calcul eza makambo moko eza net et clair. Nakoki jamais kobundisa mutu oyo atikala koyiba yanga te. Nga na zwa na tika yo ye kozwa. Tokozala ba camarade ndenge, tokozala ba ennemi ndenge ni. Tokozala biso ba ennemi te. Mutu na mutu azo bunda na vie na ye, mutu na mutu azo sala vie na ye, ce qui est important. C'est comme ça. Merci beaucoup na ba onyo so balanda kinga du début jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse surtout et encore abondamment. Tokomi na moi souka partage na biso. Tielanga j'aime ce que tu as quitté, tielanga commentaire ce que tu as quitté. Partagez la vidéo en tout cas et salanga malamu et encore malamu mingi. Bolimbisi na ba onyo so tobeti libaku kande boyebi koloba mingi pe il est. Merci beaucoup pour la compréhension. Bye et à la prochaine. Ciao.